basukisa likambo na justice mais que justice na biso nde soki ezwi likambo yango en tout cas justice esandi mosala makambo bato bakoma ezotikala c'est très important parce que eza makambo ya liwa mpe koboma mutu peu importe manière oyo obomeli mutu mutu asalinga nini nakufi donc lingo olobaki mutu moko asepelaka na liwa mutu te peu importe la manière oyo azolobaki asacrifiaki asalaki eboye osoki ndenge nini eza na mutu moko te oyo akondima makambo ya liwa wana oyo azomonaki non nana babref parce que manike alobaka bato bakipaka te yango moni que c'est chaque jour azoleka azocontinue kolobaka plus grave na niveau fala salango na ndenge alizalaka na mwasi na ndako na ndenge azolinga ndenge alingaka dignité na ye na ndenge alingaka vivre na bamomine na balipato ye na bali vous pensez ka kovaneka aboye azangi ndenge alikamba kosi est ce que fala sala mposa beza ndenge wana mpo azalaka déjà fali mpo na nga so bakangi na donc fo justice esala mpena likambo nango mpo na nga mpena na ndenge mabe te parce que manike alekisi trop c'est trop tu vois trop c'est trop azofinga trop donc a dépasser ba limite et ça c'est normal te donc c'est pour na nga mpena soka kosala prison asala ngolana ete ya na biso na bato mosusu tozalaka bamakambo wana Didiston azo posté ces derniers temps JB n'a pas propos de tenir envers papa nae n'habiter le bel état qui est responsable des parents de famille Kardashian hein famille Kardashian famille Kardashian et aux un épisode famille Kardashian à mon avis hein tout le monde s'aligne à la célèbre il est célèbre mon célèbre papa célèbre maman célèbre, Mbanda maman célèbre, famille Kardashian. C'est la célébrité où ils ont régné Katina Bango. Ce que tant bon la célébrité binonio so bois célèbre, il faut bien gérer ma cam. Après tout, c'est ça ma famille. C'est ça. C'est l'erreur à confier l'homme de le père. Merci à l'internaute tout partout dans le monde à travers Concept TV, votre chaîne d'actualité. Merci de la confiance, vous continuez toujours à partager ma vidéo, vous s'abonner, vous commenter, vous j'aime la vidéo, ça toujours bien, et ça ma casse. Yakose la Moussala au micro, c'est toujours le vôtre Alex Ngandou Moulouba. Le Benjamin de la presse, c'est moi, ma maman, autrement dit moi, Nzambe. Derrière la caméra, je vois le Viking Vision, partenaire de tous les temps. Merci infiniment. Na maman fille maman Masolo ya papa Audace Milando Patrick Trifaze Koura ya Chine Gombe na Gombe 32 ans de pouvoir les jeunes boss le fils du pays Apacha Moupé moi na maman Linda l'ingénieur Dominique Yalanda depuis Luanda Zolanda Bisso pourquoi pas à Olivier Nzingiti le pauvre de la ville toujours à la recherche du trésor je pense l'introduction à Batak pour comprendre que Tozana Ghost Bikambala Maboko Pete Sogezali tout mais l'année un peu par rapport à l'actualité belé affaire Maniké qui s'injure à tout le monde antiko sangi sa famille basali réunion par rapport à ba propos tout Maniké azobimisa circuit s'injura Kofiolo Mide Sindi et puis tout mais un peu sur la mob actualité mon dame ba disque belé pesa na ba marché tout selon un peu vite fait na Ghost Bikambala merci à toi aussi marché avec pour l'assistance les Vikings sont au même langage fongolanga na solora déjà invité Ghost Bikambala bonjour. Bonjour Alex Ngand, le Benjamin de la presse. Voilà, santé. Ouais, ça va, Nzambazo, à tout ça, grâce. Donc voilà. Voilà, merci beaucoup, Ghost. Je pense que tout ça, tout le monde a déjà Internet ou vivre en Internet. Affaire Maniké, Cindy, Naki Sinjora, Maniké, a recherché le niveau de la justice, na biso ya Congo, pour na propos oyo, a aussi tenir ces derniers temps dans l'émission, comme ça là. Il y a insulté Cindy et combat bimana fali ba mambo belé qui sinjora a sacrifié ande ko na ba bien au mona makambo ndenge kende wanga no moni na ba chaque jour na TV tango lingo leka na TV pour ba leka mo fo za sir nango et puis ta sota sir nango ba makamno son nepesa ka mambo le rapport lo na ba télévision te parce que TV on habite ndega internet tu peux comment même biso mais tout ça ba tout maniquer Alekisi, ba vie privée ya batou, et l'on a regretté na vie privée ya mutu même on a TVT. Peu importe ce qui c'est vrai,
par rapport à ba propos nenga lo baki fallait na Cindy tout ça blo moi ngona eza vie a fali na Cindy tu vois eza blo ko yé manika ko le kala ngona télévision te pona koloba pona nga so ba kange na donc faut justice ça la pena likamuna pona nga pena na nenga mabeti parce que manike alekisi trop c'est trop tu vois trop c'est trop azo finga trop donc a dépasser ba limite et ça sous normalité donc c'est pour nga pena so ko sala prison sala ngolana était na biso na batu mususu to zakala makamwa mais kolanda ba propos ya maniki abi azane trop si robanga ne pe non d'ailleurs déjà obanga justice te na mamune tu ndinga zolo ba makao mosala ba video batama bi obanga justice te aza trop si azana ba preuve ya ba makambo to zolo baken babia akufa pona kofiolo midi puis Kisinjora Zali, petite sœur, il y a Babia Ndonga Shokora Tikapso déjà. Yé Moutou Asala Marambona, toi sacrifié à Babia na basket, mon ressoki, il y a $500, Nenga Lobara, tout ça. Mais tout le monde peut Kisinjora 5-6 familles, il faut qu'il n'y ait pas de niveau justice. te bosko Kisinjora topese faute kapo bata baza na lien de famille moko boy, lien ya mariage 5-6 ba. Le roi est en bas, prépare l'accent. Oiseau à l'obare l'oro moro. Soko za pomna mutu ko lega te po boswana te to ke na justice po makamuto lo baba okoma etikala ozo comprendre ko bomba mutu Alex ezali kama mukete ko lobake ko fia bomaki yazala ba prep depuis babia kufila na ngola wana so ya dekila ba prep ba makambo wana ezalaki ngaka bima ngaka loba lelo ndeza jour ya ko mona ke lobango et puis wapi place nini ozo comprendre place nini tango zoko loba ngona ba internet tout ça po esala nini parce que ça makamba famille na bino so yo monike ko fiolo mide aboma Kisinjora a sacrifié et qui makambo deti ya ko sacrifier eza makambo bakaba solo ngona famille kingo za na ba internet te ya makambo biso na bino to na biso la posa oye bango te parce que ça makamba famille na bango ozo comprendre no kwa ya banga justice te ami monisa pourquoi il y a comme banga justice ami monisa agene no ko sambalika mona justice polika mo sila une fois pour toutes parce que vous savez maintenant là ezaka sou makambo pona kombo na ete comme côté makambo ba carrière mona na ete to mona ki prince ko tinda ba SMS ba voice ba Kisinjora lobisa ke sous style akaboni na famille zo comprendre mona nino zo tsa zo mona ninge o livrer bala na yo parce que mona ya ka prince te babia botene ka prince te Alex bana baza c'est-à-dire que tant yoza maman ta bomba bana tant yo ko exposer bango boy na ba famille le to beta lisolo to bango na moi même ba famille yo ba butu pe ça rebelle Alex moi je confirme rien mais to yebi makambo biso nous sommes des africains vous comprenez si ozo sala ngona o panza famille ozo créer nini na kata bana na yo vous comprenez o créer nini na kata bana na yo lelo ozo créer nini parce que Kisinjora na tanti direct ya bana na ye ko kansete na kata famille ta Kisinjora so za kana mabe na ye bandeko ya ye propre ba ozala pour manike ba ozala pour yote bandoki mususu ba famille wana pe baza uzitala kala musika bo mondeti ba beta kara ba ko ya pe na ninga makancha mabe ba ko ngaba bakota alors mama fa ba batila bana mais le corps to comme na makambo ndoka meme na parquet ba samana nous pour totala ozo ko totala ba résultat nango parce que makambo ezaki ba makambo neno lo bagaki ba makambo biso fa to beta masono na ba TV boyete so et mama okufa eza ba avancer te zongo ba mama okufa ya kolia batu ya ko sacrifice ozo ba makambo ozo ko tala makambo ozo lo bango ozo ko apaiser ba mona yo est-ce que tango lo bango ozo tala place nini lo bango tango yo lo bango na media lo bango po sala ni alors to comme na niveau ngando ba mema na justice comme ça na sire mutu et vanda moi tranquille parce que oza ba a dépasser ba ils sont ba désordre dans ça na internet city ko ya ko accuser mutu ka abomaki ya oyo lobi ke abomaki moi j'ai des preuves ya ko la kutu ya fali sindi wana ko tezala ngo normal sindi aza momi di kapajo ozo comprendre et ce peut total ba photo ba bakamba kala wana fali ana pe ko ba lobela zaki pe fali lelo pete ayo ya fali ba quartier latin wana ozo comprendre lelo za ndenge mususu azape ndenge mususu sala ngo via yo pe lelo pe ko ba rumula pe Alex pa sala ki re mo bo zavi to ko tsango pe entre parenthèses mais ya ko bomma mutu wana ko mara mususu ko donc ozo confirmer poza ba preuve mo tangible voilà mais tant lo ba mambo bomma to fana no mambo bomma parce que na landi na direct ya Kisinjora
ils ont insisté trop par rapport à bandeko belé ba osala ba analyse tangi même ba kombo na bona direct abi bo osala ba analyse na mino bo fanda lo ba tangi rara fala bi makina sindi bino bo fanda lika wana mais dossier à koboma qui sinjoro se plaindre ce que yinda bongo ki on dit ma perdre ndeko na e pour na basket moro ya valeur à $500 au manikia lubara ya so ya zanoti na $1,500 kofia pese na maboko kasi onga na oloba ti Alex isa mabunga na oloba motenga na lobi na lobi bien partout na kutu ya kisinjora wana nga na tali yango te yo mutu oepengle si jango nga na oloba bien makambo ya kolala to tiango entre parenthèses parce que baza batu ozo comprendre parce que baza batu sinda za momi ata yo pe Alex so chele esprit okokoma le pe mosi na yo mais oto sola no ya koboma mutu ne tango oloba ke abomaki yo za na ba preuve mais bako kaka pe na yo momu za ba preuve po banda oyo babia kufa wana yo yeba ke ya kufa pona eloko bo yo lobaki ngote po yo loba ngolelo et puis ozo tanga ba kombo ya batu ce qui est grave qu'un tel sacrifié qui un tel muta bomaki kenga na za na ba preuve alors tant oya na l'état là bon c'est ngo ba preuve on a pas ba preuve tangible parce que tant réputation mutu mon cher biso peut-être na ba Congo ndeto to beta makamsu kara mais ba kofi ba sara ba fina bona ba mikili ba ibi réputation loko ba bengi réputation on se comprend bébé loko ba bengi réputation o futa yete soki lelo obimisa ya sase moko boy to ndoki moko boy aliaka ba tuta bomaka ba tuta ba façon moko boy ko bomanyo c'est ça kamabe on se comprend alors pona nga ba sukisa likambo na justice mais que justice na biso nde soki zwi likambo ngo en tout cas justice sande musala voilà justice ça musala mais gosse total banalise bandeko belé bazolo ba kese fali qui est derrière mamarambu tout au manikia zolo bana ba écran wana nyoso manikia zo bimisa bato belé ba okize que fali mutaza na simana parce que ba mona manik de John asala ba analyse ne 3 à la pour fali ba bi fali ne muto pousser na ebité kotala ba mamones que fali pas que za derrière ba propos tout oyo manikia obimisa Alexandre so tele au monde la plupart ya ba disque handicap au monde a mara momina la plupart na lobi nyonso te momo na ye mara nana ketchup mona mwanze moko boye mbela ki momina mona mwanze momo mbela ki momina e ozo comprendre yo bi ko kolobake kolega na TV kolobake fali pour balalaki toi lala toi bima na sindi des ordres nini azo linga tia na kati ya foyer fali pour vous penser pena que handicap ye mo ko vanda pena lobi bon yo keno ka popo kolanga buzo bana TV na niveau fala sala na nenga lizara mo se na ndaku na nenga zo linga nenga linga dignité na nenga linga vivre na ba mumine na ba lifato na bali vous pensez que ko vane ka boye azangi ne ka likamba ko est-ce que fala sala posa beza nengwa posa ga déjà fali abeti formule 7 na iso beta déjà isala ke déjà fali abeta ba tokos ne isala déjà fali abeta ba droit chemin na isala déjà fali lelo kaka ne ozana posa manike po ko sele ba beza ningo na internet kino kende lo baganga po saleni ebisanga no po sala handicap nini po yemo kusala lo bagi ndena zabo na activer la bango soki kakipaka kokolo soki ndenge nini soki ndenda kakipaka te ko kipaka moto te suko atinda yo pour le kokolo bagino ya bima na interne donc vie privée na yelo ne mo lem so sala kala ko na raison ou pas raison aya lobi ke yo kende lo bango na TV po esala nini po matisa e fali te ozo diminuer ndeye te ko diminuer ndeye te ko créer ndé ba problème na momi na ina parler te ko créer ba problème na balifanto na ina parler que papa yo na sindi nenge nini makamoni bana nenge nini arotin na manikete manikeza kaka ba biloko na ya melaka bo eskisenga le terme ba biloko na ye wana melaka wana ndezo salisa ka ba makambo ndezo to lekaka la ba tepe ko lobaka ba n'importe quoi kaba bimisa na dikap na makambo parce que dikap na makambo na nimi kutu teta ye mo so kama ngo peut-être ero de afta ninga banya na so kama poka kipara na ndete ozoko papa yeba zo motion na kipe makambo ngo to ko kenango musika po limiter afalisa la kati wana tapso bezo comprendre ils ont salé esengote parce que il y a sa dignité là-bas aussi ozoko point il y a ça la mosi na ya na bana na ya na carrière na ye donc to moya na ba bêtise na TV oyo ya ko que jamais ko tolérer muto aloba yango ils ont touché directement ils ont touché vie privée na ye ils ont touché carrière musicale na ye carrière professionnelle na ye Alex
Vous comprenez, Fali c'est un grand, il est quand même dans le monde, attention de monde dans cette, mais il est quand même, il y a place où il y a la communauté congolaise, tout qui n'ont pas bongo, bah il y a des caps, non? Attends, bon, c'est Yanni, bah il m'a pouté qu'on a bah congolais pour bah ça n'a pas des caps existent. Alors, rolling a pas bêtise à bongo, t'es là, bah bimisé dans ma camoire. Donc voilà. Voilà, après vidéo il y a Cindy, tant que répliqué par rapport à Maniké, tout le monde a vidéo moi il va circuler à Madame Ali. Alors ça la vidéo c'est que ça la passe. Aujourd'hui là tout le monde a foyer à Koffi Olomide, mais c'est l'ambassadeur Kotima Bilinga et l'autre côté tout le monde dit Diston ou api. À ça la batembe la postera ni vidéo ni photo. Il y a papa chéri na Instagram na réseaux sociaux tout le monde ces derniers temps a posté trop wenge. On posté trop papa chéri, même Ali a posté JB trop et Koffi Olomide tout le monde a bimisa bana comme tout le monde est à la caillotte bimisa bana belé kotaba makabawa ya moko sekisaka ya moko sekisaka est-ce que yaka cause ya ba trouble to manika créer ya webi bota ba problème na ba foyer ba non Alex ce qui to lubito sur la pembe au mona que avant makambo oyo Koffi Olomide ça qui déjà ba problème na ex femme nae mama sto te ba ka se divorcer déjà c'est officiel te menga la yoka divorcer je sais pas si c'est officiel mais to ibike Koffi Olomide azaki na ba problème pour na rectifier parce que na niebité c'est officiel oyo to ibaki maman ali azaki pembe nae to yokaki parce qu'on confirme rien to za confirmer l'autre kazaki na ba problème déjà to ndo yoka déjà hein to ndo yoka déjà donc makamango ezalaki déjà et ça là qui déjà donc oya maniké et yeka kokutango donc y a rien à voir et y a rien à voir na baba makambo wana ça là qui déjà que ce na bina zonga siko na makamba ko poster Alex eta ndoza journaliste boy moi na yo pe ya ko lingane ka linga sepla nika la mission marche avec et ça obligé te que moi na yo fa sepla ka la mission yo zo sala a rosa ne pe fan ya marche avec a rosa ne pe fan ya avec Kabulo, je comprends bien c'est pèlerin na émission avec Kabulo il y a marché avec mais yo papa notre journaliste de yo obligé moi na yo te que faut se pèlerin na donc c'est-à-dire que l'histoire na droit ya se pèlerin na ndula jibe na droit ya se pèlerin na ndenge jiba zalaka na droit ko faire ko obligé te je comprends donc biso to lukaka place mabe et surtout biso ba congolais to lukaka loko moko bo to lingaka to crier ngokaka epesaka bien te ko poster JB za mabete JB za ba terminer ya kalango check c'est pas pareil toujours donc souvent les kambo moko boy ya sepela ki ya lobelango bongo parce que lo ba mabe mna ba message au didisto na tiki na Twitter na ba message na lobini tiki ba message mo par rapport ya comportement papa ne keni mabe te makamo yango to lo ba kasilo zo bo mabiso yango lelo moni ba réseaux sociaux yango ndezo bo mabiso parce que makambo di diston wana yaki makambo ko solo ngona papa na eka face ozomona yaki makambo ko solo ngona Koffi Olomide kaka bango mibale na ndako parce que Alex to pusaka mémoire na somo musika problème a papa na ngai na maman na ngai isa problème na ngati soki Koffi Olomide le exemple boyani na maman na ye ilingo bateka boyani pe na ye mwana te avant di diston na nenga mabete to so la pembe Koffi Olomide ki na baroki abotaki bango déjà oyebisa ngate lokola mère Stéphane Kenda kinenge zona ki roki alonga mwana Koffi Olomide te vous comprenez alonga mwana Koffi Olomide te asa mwana Koffi Olomide timu kolo Koffi Olomide akufa auzalaka mwana la ye vous comprenez to molaki papa wemba awa watanga kufi na bana mususu to mona kaka na mona mobala mukolo boy wemba yemo mtazoki amemaki mikili awo pesa pe explication que non ngana lala kana la muka na tongo moko boy abisinga la muka lata aéroport anjili mikili vous comprenez mais avant bango non après bango wemba botaki bana wa yemba kala banzembo na mama oya utaki ko Amazon ba utaki ko bala na suka. Vous comprenez? Donc moi na kala zalakati mais moi ça kala azalaka la ba ko benga yo ex femme ba ko benga yo mubala kala vous comprenez mais moi na akokota makambo na bango ti akoki vraiment kokota makambo wana te
anga tala ngoka na musika ube oyo pesi conseil ke bokoli déjà mama na ngambo mama so mama oyo ka se bon ke pe na ngamba papa so ba yokio ba yoki so ba yokio te eza destin ozo comprendre eza destin eza te ke banyo so kobota na bango ne okufa na ye te eza ka destin senga ile msuka bo vanda mwa 10 ans 5 ans bo boti mwana moko mibale et puis des sex salige esimba te mona mutako sala vina ye kokuta na marché pe ko kokuta na le viking donc ka sala vina ye donc c'est ça ye fala bibaka ne na makamba parce que Kofelo Mide reste son papa. Voilà Alex. Voilà, merci beaucoup Kos to clôturer na sujet oyo. Eza na vidéo mozo circuler eza déjà kuna na chaîne moko ya Congo Ludiaso Congo Ludiaso Congo ekimanga ya tonton promo wasali toute une émission ya kosala analyse par rapport ya soirée au fallait tozala na Paris qui organisé par Kipembe koloba ke fallait za mawelisa ba biloko belé ba propos à tenir wana vers Fali ke ono za tricher asalibu azongi se ke zongi d'ailleurs uyu mto tindelanga pe vidéo ngo kotala ndenge bato ebele ba chroniqueur ebele ba komo ofandela ba kombo ba artiste koluka ko déstabiliser bango yo na part non jijango Alex nga ngwaso kwa solo balanga kamoko une fois abi bino ba chroniqueur to ba journaliste boza sani biso to biloko biso to za ba mission te na bité be guerre be esprit ngo to comment luka ko sala ba mission ce qui to luka to gagner ni par là je sais pas en retour ce qui zarani na bité parce que biso to na posa ba mission wala ba mission na bana posa na biso on comprendre yaka ka sala boulot na yo ti pana za pantila na ndaki ngala zo ngala tila ko vidéo la tela que mission de bina moni gina aza vrai aventurier vous savez fallait pas qu'il na manifestation il fallait invitation vous comprenez si ko yebisanga ba propos na yeke fallait que noko louer voiture to mais que Johnson pe ako louer voiture et ça que finalement monene et ça finalement mukete voiture wana pour louer yango ça demande beaucoup d'argent peu importe ezala louer ngana zo mona place mabe ezate Alex place oya zoya il y avait des stars ba star mususu bazana même fallait repousser la même pembente na bambo na nenga bien ba salaire bazwaka ba Lionel Messi wana ba Mbappé ba fallait repousser na pembeni mais Alex bisola to kola bando pesa biso conseil moko foye baka environnement nino yoko vandel soko vandaka na sima selimbao oliaka kwanga na dendo mais so ngoko maneti marché avec na mwa car wana tigili banda wana il faut yo pe jour mususu laver lati costume o tie chaussure na yo ce qui s'agit de louer car tiko inter ata bière moko so vandi pina lelo bobe vandi et ça lo mutu plus tard na vie vous comprenez c'est par là ndo kutalana boss moko boy c'est par là ndo zo relation bien c'est par là ndo zo pas tant muta ko misala plus bobo na mabe pourquoi de tia nga ya na fa na kara neni soki ya yemo ka moni ki ya bien te par rapport à place ya zo kende par rapport à bateau ya kokutana bango si ça ja louer voiture à bien pour ya on sale mutu il faut mona mabe pourquoi siko ki mawoli sa kotwana eza ko sala nini na mwana so mutu al mona ki fona louer car wana pour place na okende na kuta ba mama na ba car mabezani ba makamona to mona ngo kana ba tuna biso ba congolais wana eza ba complexe ba mo na ko employer yango wana parce que fali pour pas osala artiste musicien to star à libosote ou à louer voiture pour tambola na ngwa kena manifestation même ba grand prêtre kutu ba Michael Jackson ba loi pe ba car abike non ne na za bofona camoufler donc inde place wana pe ba tuba mona nga pete ba car na nga ba yebi yango di louer car wana Michael otambola car na le akota ye nango vous comprenez akota ye nango mais pourquoi il pose ya fali yo pour tono ka tempo za la pose batala yo pose ka pose sala ka ba vina yo do yo bandi ko finga mutu moko boye papa après Alex to mutu na ko poursuivre na justice bato mo mune mabe oyo yozo luka wana oyo yozo sala wana ko luka ko déstabiliser mutu dignité quand to chosola no makamba ba kofia ba somba ka ngote tango tso yo mona ke pona dignité na ye na fundo no to samba no makamba ngo po yo espèce ngalo ba bref place na loi ki pe kara ngoto so yo to baxila nga so ki infra mutana ka komi mabe
wana ezaki motema mabenga na lobango chaque jour na mashaka na nga bamote mpona baaventurier ya bato ya neti bango bazolinga kopusa bamisien na biso te bazolinga kopusa culture ke likolo te na bapolémique moko ala kon vandika bozangi makosala obandolo banoka bétise na komba mutu moko poto kata so lobi komba mutu wana nde batu bakochaoka sala mission na oka normal toza posa batu bachaoka sala mission na bien sala mission na bien yo zwaka tant lobaki fali alouaki car est-ce que ça à sa première personne ou à louer car est-ce que ça première musicien ou à louer car ils ont sens té ils ont sens té tout ça pourquoi parce que ça pour ça batu batalai pour changer mentalité tant on a comment on bon ata pape nenga eboya c'est tout changer mentalité té toi nous en arabe alors que c'est autant la presse en ligne internet d'abord tout les cara qu'est-ce que tu dis eh mais na olobani pour tous ça bata maboma ce qu'on a olobani mais kasi na olobani parce que so moni mutu azui téléphone azui caméra na yache poza yi azui caméra na yache abandika kotanga komba mutu moko boy kofinga koloba mabe pona mutu na poye alingaka mutu na te poya likanga mutu tel c'est toi bata maboma bo bata maboma ndinga na mutu ngane opesa conseil ba mikolo so ba mabandi be bomba zo sala ngala conseil opesa bango te na olobani ngala félicitaka ka mutu asa boulot bien monike non Alex ngana saka boulot bien na betele maboko marchavek mbeda saka boulot bien na betele maboko pesa chiliza saka boulot bien na betele maboko keni pe na mukolo bako kange ba beti e po saka boulot bien te na beti be maboko pe asui voilà c'est gâteau bet pour na beti maboko asui parce que ya le la tv flo finga batu o ke ngani aske o muka tondolo ye afinga ka fali bakanga ke ba beti bravo asui parce que to beta kama sola ferete vous comprenez na ya yambinga ya tout ça dans la liste ne professionnellement muto benga on a te fois finga Alex mère na yo tonine azate parce que au fingi mutute au kiliti mutute yo sala na liste na seli lango mission no koti batali siko mabeza la kapa na biso ba communauté congolaise batala ka biso balinga na bosiko ba mission ba boete yango moni zo bebisa pe internet yango moni pe ba musala ngo zo beba po bato oyo biso tozomona ke non todeploye bamakambo wana chaque jour bango baolinga batande ngwana moto ayeka azwi téléphone azwi caméra na ye azwi micro na ye fali tantine toboma wana bango bazokomante okende bien moto akoya kuna fere kola soki ndenge nini eyekutu ezosimba te bango bazosepela bongo yango lomoni bakolobaka marché avec bakeno piano ozomona bazosala ba 100,000 vies bakeno piano basala ba 300,000 vies bamuka tondolo parce que batu balingi buzoba moko batu ba comprendre que buzoba nezo mema musique nezo dans le nulle part omona ke bakeni piano bakozo ba blongo na mo bakangi bazungi na ba parler ba valeur ba marché avec et mona donc voilà. Voilà, merci beaucoup. Quand tu as besoin de souka, il y a aucun moi vite fait. Pas de balandu, bon, qui aurait retenir ni puis pas dédicace. Ah, na oboka ba tuté ba retenir pe lo tenda comme na mo motenge na comme na mo kanda. Si ça no ka émission pe. Si ça no ka rapport kitoko te makamno so izolinga la kisasa pe. Est-ce que ça nga pe na ba tu pe na oboka te abo est-ce que ça nga pe na le lopo. Attention. Voilà, merci beaucoup. C'était la gosse du Kambala. Il nous a invité. Merci à tout Bozuto Talabiso. Merci à les Viking Vision. Wasali Alex Nganduna gosse du Kambala. Tokota vraiment na ba parler na bino. Merci à maman fille. Maman Masolo ya papa Oda Saint Milan de Patrick Trifazé. Big dédicace na yo. Le jeune boss, le fils du pays. Apa Chamou Pemo na maman Linda. Bambo Tebele Place aux Ali. Un grand merci dans l'ingénieur Dominique Yalanda. Nancy Lumba la reine de plus 33. Olivier Ndingit, les pauvres de la ville, toujours à la recherche du trésor. Merci infiniment à Lionel Kasso, à mon porteur de partout. Il y a Jimmy Baindoula, l'attaquant qui attaque. Big dédicace, nos places aux alliés. Mon vieux papy, mon la carte qui gagne. Bois Telmé Belé, Alex Ngando Lemno trop. Quant à moi, je vous dis bye et on se retrouve.